Tout le monde position. Tokabwani. Yo le sous-souté, pardon. Yo le sous-souté, pardon. Yo le sous-souté, pardon. Position. Position. Tout le monde prêt, position. Tout le monde prêt. Tout le monde prêt. Yo le sous-souté, pardon. Yo le sous-souté, pardon. Yo le sous-souté, pardon. Esprit de Mbila, esprit militaire. Esprit militaire. Esprit militaire. Esprit militaire. Esprit militaire. Esprit militaire. Pas de sourire. Yo le sous-soutien. Pardon. Yo le sous-soutien. Pardon. C'est quand tout le monde a discipline militaire. En tout cas, fanatique de tout le monde bisanga na longo les lunettes na repanja le sous-soutien ezaki kanda. En tout cas na yo kibino ne bolbi na mama munyo sona landate na za mama na landi en tout cas na sepeli makasi ba musicien na ngai pe tozana biso très bien biso tout vraiment tout zali en tout cas mouvement zali na opanya sous-soutien encore les sous PDG Michel Mbungu aye nzambe boso na panzaki boso ndapela nzambe bakana na ngamso ezaka ya mo na mela rapidi ambate masanga te mais mo ba bilungu moko ila ngaba milimo wana il faut ilongwanga on a pensé qu'on formait solo pour la panza et la cabane bango sur besoin de transporter mais le besoin de transport le besoin de transport le besoin de transport Congo Glody Diasiga la mignonne la mignonne et Tracy Mbelenga pro Merci chers amis internautes qui nous suivent de partout. Adam Suluzolo, moi na souka nzambe na idéologie toujours. Il y a Made in Congo avec cette discipline militaire bato sate bango banani bon mais ça non toujours avec tenue militaire nakoto sisakane na to sera toujours donc c'est un réel plaisir pour moi pour la deuxième fois pour la première fois mais pour na mbalebele de recevoir pour vous notre star de la République démocratique du Congo donc le vieux Moronda Kisinjora. Bah lobby donc par rapport n'engue to salari ne émission passée à Pandi mouvement mais lelo nazo yambaye à lobby ayoki bino trop ba diaspora ba pel la bino ba famille ba musicien ba tout ba leli ba lobby vienjora à Panza mouvement te yango abengi susu molobe la bino Adam Suluzolo pour que aso la peine publique na ye aloba o esalaki ke aboma mais lelo tozo yamba pona bino la star du pays Vieux Moronda Kisinjora, l'homme ou la femme de mon tour, c'est mon tour. Et bientôt, peut vous au moins surprise. Déjà, Vieux Nabiso Moronda Nengazo Kota, Léo Namoni a yéné sengo pour jouer na bakanda moko boy, mais Léo Namoni quand même azo seka. Et ça la nga bientôt na mona ye souriante Nengazalara toujours. Et sengo nabino, ils arrêtent sengo naye pesa sengo nabino. Vieux Moronda bon dimanche. Ouais, merci, bon dimanche. Nayo na batunyo surtout baotala Vieux Njora. Micro ba benga Njora Mbungu. On a changé combo. Njora Mbungu. Batu basu ba Trump. Nyangana zo Njora Trump mais namoni américain na président États-Unis on mona rem koni na vina. Nyangana zo Njora Trump. Babiki Sinjora yo zo Njora Trump. Aboni be ko longola publication buzo bana di. Na yo mona te Njora Mbungu parce que mutu na mona mutu munde sus congolais le sus on remonte la facilité il sanga Donald Trump no mona rewa aroyamba mu colonie on fera comme Michael Jackson Obama to ya kia wese to mona kia tai to lata ba kombo ya en tout cas mikolo ba tutio boyebinga Vieux Njora Zali bon dimanche na bino tout vraiment de bolandanga Njora Mbungu wana za kombo oyo nazwi yango ngai moko na bona ngana zo bakoma ba américain nazwi ngana na passeport ngana ko changer yango kombo na okoma bonda la kunguni ku Christine Mbungu kombo na ngai okese na nga mobimba Christian Ozil bakomi ba Mbungu debloso bakunga Mbungu mais pourquoi bakomi ba Mbungu yo mo komi Mbungu parce que obi Elena Pemba maman directrice na biso muto alingo edo na vie en tout cas faut jouer combo na
serimo batutu bakomaka bana tu bakomaka robota Mobutu so za pembenya Mobutu faut pesaka mona comme Mobutu parce que za pembenya Mobutu bon na za pembenya mbungu ndafona za na kombo ya mbungu donc na sepe ko za na kombo ngoza kombo moko ya bien et puis ça kombo moko ya chance quoi ba kombo mususu za ba kombo ya négligeant ote na vie on se comprend na zui na ngai kombo na mama na nga botanga na kombo ya Bondala Kunguniko Christine nga siko na komi Bondala Mbungu Christine Kunguniko komi na suka ko. Merci, je profite pour cette occasion à complicité avec le vieux Moronda yepena na longo la Ralinette na longo lipena le PDG Michel Mbungu GMB Connect International. Je te salue depuis quelque part tout bon à place aux alarapo yebikaka mukile koma na mambe belé. Je te salue vraiment, je te salue. T'es bomba. Mais ba ko rabiso te biso ta bana nzambe. Ba ozana Michel Mbungu wapi. Haza ba Facebook te. Ana ba imote ba mona. Ezaka likamuka yone ka na téléphone bon. Et sine ngana boss na téléphone. So ngana boss. Neso wana no so na boss. Ba ko mona ku fara miss no ka ngo sala. Exact que Michel Mbungu mobali kitoko. Osile Mbungu. Présent. Déplacement Mbungu. Présent. Et ton Mbungu. Diego Mbungu. Présent. Je suis là. Plafond Mbungu. Présent. Aïgola Mbungu. Boussole Mbungu. Modric Mbungu. Au médiateur solo Modric Mbungu. Solista Sika quoi. Dobiso tuba Mbungu. Michel Mbungu mobali kitoko. Michel mobali kitoko. Ah Michel. Oh Michel. Oh Michel. Ah Michel. Mbalamoko ntie ma boss mbalamoko. Vraiment donc vraiment tous on peut dans l'exclusivité. Babi estre ya eloko ezoya bato bobi na ngana ba décembre wa janvier to ko tapena eloko yo to landa vraiment ndenge pene zo betama. Lemba muki. Engana mona nanga ba société kaso ngai na moni lelo elekeli ngai. Engana mona nanga ba société kaso ngai na moni lelo elekeli ngai. JMB connect JMB connect PDG Michel Mbungu PDG Michel Mbungu. Reggae music. Where's the fly? Yes, man. Reggae music. Rastaman. Reggae music. PDG. Yes, man. Engana mona nanga ba société kaso ngai na moni lelo elekeli ngai. Engana mona nanga ba société kaso ngai na moni lelo elekeli ngai. JMB connect JMB connect PDG Michel Mbungu PDG Michel Mbungu. Mama nani vraiment na kamwe mais c'est le noir vice-président le véritable payaso petit Mopao
ngai kamwisinga nazolota te eza realite makambo Michel Mbungu akosala ngai kamwisinga eza ndoto te eza realite makambo Michel Mbungu akosala ngai kamwisinga eza ndoto te realite makambo Michel Mbungu akosala ngai kamwisinga eza realite eza ndoto te makambo Michel Mbungu akosala ngai PDG Michel Mbungu PDG Michel Mbungu mama na mona nanga ba société kaso ngai na moni lelo elekeli ngai enga na mona nanga ba société kaso ngai na moni lelo elekeli ngai JMB connect JMB connect PDG Michel Mbungu PDG Michel Mbungu motema malamu ya boye Michel Mbungu Yama tomona te yeye yo mosungi ya ba société akoselisa misala nyonso tuna Congo société Michel Mbungu musungi ya ba Congolais ba chomere ba kozala te mutima mulamu nzambe ngai société yeah man reggae music yes the fly reggae music now yeah man yes man yeah man reggae music yeah man société Michel Mbungu société machomere bakozala te société oyo Michel Mbungu Monsieur John Elena Mpemba makambo toyembi déplacé bakunga lobi ba chômeur bakozala te quoi ba mitema malamu ya boye ya ba PDG Michel Mbungu et sila na Congo Plaza même Kinshasa en tout cas sila dotozu mutu malamu oyo lelo awa na RDC azo kosala société ya munene azo kutana ba konzi ya mboka eza ba likabeto lokwa bandie basaka na ba libanais osuma 3 personnes mon magasin mo mukeboye place au bezate oyo ezali société ba grand travaux et pour que ça la peine que bandaku ya ba employé osala na société JMB Connect osana parler na osana carno donc bato tout boza pena botangi mingi boyebika masolo ndenge kozala PDG zo na janvier masolo carré masolo pepele biso tozanga na pona PDG quoi. Merci vraiment le majeur pour un morceau oyo je pense que ça lui plaisir na le PDG Michel Mbungu et pourquoi pas na Monsieur John je te salue et puis pourquoi pas na Elena Mpemba depuis Belgique moi so pena za motema moboto na habité il faut bazala rata et belé na Congo tout le monde a bangoté mais quand même Elena Mpemba vraiment oui Elena Mpemba uchi wapi vraiment banda kalazala ki wapi vraiment la tête bien faite ça dit Mouto Atangi Arizona rappelle bien Kisinjura tout à l'heure la fois passée plutôt toyambaki bino kaka na groupe oyo vous avez toujours le majeur o ba bosseur ba chanteur ba responsable bazawa toyambaki kaka na émission olobi ke lembi na yo pona batu ndenge ba lobaki opanzi mouvement mais lelo na moni oye vous avez na kandate esengo c'est comme si décision ozwaki nde ba lobaka la nuit porte conseil lelo na moni kaka na ba majeur ango message des années. Oui, en tout cas, merci beaucoup. Naswaki décision na kanda. Nasaki pa na kanda. Nasaki na kanda. Avant no batwa no benga ba Jean-Jacques Pagna, ba Maman Louise Lubela, ba ya Catherine Nzoko, ba ya Guilema Yindu, ba Dino Luko qui le mannequin d'Orléans, ba venanga Estache c'est qui na Londres, motema ya Nora Mabiala. Na vala ina ba artiste musicien nga.
tosola bango bakalmaki ngai bamisa batele boso babelanga leader koboma te toyebi kozalaki na kana totikali no kana nosila kolanda bato te vice président monsieur Lenoir Kesanzi Diego Solo plafond Mushindu de beso bakunga eto rolima shika bango to bapesa nga mo ba conseil aux mamans fozaka na motema bo maman komataka bashote en tout cas na bato babenga partout au monde surtout vient nga stage seke les nationalistes motema maman Nora Mabiala mokonza ba Viviane wana vient nga ya barumu yo bia wapi na biso mibale yope vient na yope pito kutana kana ba vie poani yo ngono tukutana kande kutana na badira makaya Steve Kuzangila mo petit te katondi lubanzadio neti dira makaya pena c'est mon copain kutana kaka il y a son placé de Escobar surtout dira makaya vraiment album otoke osala OK ça ngote il faut lo bananga ngana zawa ninga na ça c'est mambo. En tout cas, merci beaucoup Adam Silzolo. Tant na bien encore un stoyaka. Na bengi au moins il m'a cassé betoza 15h mais oye. En tout cas, ba fanatique surtout bon limbisanga na longo les lunettes na reprendre les sous-souté ezaki kanda. En tout cas na yoki bino ndé bolbi na mama munyo sona landate na za mama na landi en tout cas na sepeli makasi ba musicien na ngai pe toza na biso très bien biso tout vraiment tout ça. En tout cas mouvement zali na reprendre les sous-souté encore les sous PDG Michel Mbungu aye. Nzambe boso na panzaki. Boso ngapena nzambe bakana na ngamso ezaka emo na melaka pe diamba te masanga te mais emo ba biluku moko ila ngaba milimo wana il faut elongwanga. On a pensé qu'on vraiment solo. Pour la panzaki pe na kabana bango so ba zo transporter mais le bazo transport. Le bazo transport. Le bazo na transport. Na boka Selena Pemba. Mouvement Zali Nabokas ya boss Michel Mbungu toza kosala nzembo ya Michel Mbungu oyo na rumba ya PDG Michel mama na rumba toza kosala single ya 5 chansons ba Michel babisa la 7 ezaka loka matabisi ya ce motour c'est bon ata 7 premières qualités toza kokende ezaka matabisi ya ce motour ezala album na biso ya biso kaka toza kokende d'ici là titre lango titre album Geste kaka voilà déjà affiche on se basali yango oui bon on se basali geste on ba mon boy chinois noir soit biso pena bien titre zolo banane titre ya single oyo yango muta sekate hein loka net no eto longa li net no eto mutu tout position tout le monde prêt oui. Tout le monde prêt oui. Tout le monde prêt oui. Titre album yo les sous-souté pardon yo les sous-souté pardon yo les sous-souté pardon voilà titre album titre album otozoke kosala na bokasi ya Michel Mbungu na Brazzaville Dubaï Afrique du Sud toke saba clip yo les sous-souté pardon donc nesoko maman seka ko tout le monde position tokabwani yo le sous-souté pardon yo le sous-souté pardon yo le sous-souté pardon position tout le monde prêt position tout le monde prêt tout le monde prêt yo le sous-souté pardon yo le sous-souté pardon yo le sous-souté pardon esprit de Mbila esprit militaire esprit militaire esprit militaire esprit militaire esprit militaire esprit militaire pas de sourire yo le sous-souté pardon titre album yo le sous-souté pardon c'est quand tout le monde la discipline militaire na Katia donc merci le vieux Moronda chinois noir Yara vraiment chinois ouais extrait toke yo lisusu te pardon yo mekanzora yo lisusu te pardon azofinga nzora yo lisusu te pardon na bataille na yo yo lisusu te pardon
Mama kende na yo, yo lisusu te, pardon. Boti Kamorino, yo lisusu te, pardon. Ansi Luzola lobi kende, yo lisusu te, pardon. Hey, Boti Kanzora, yo lisusu te, pardon. Nambata ino ya mabe, yo lisusu te, pardon. Nanyango ya zo touche nzora, yo lisusu te, pardon. Toke. Mamaleki, yo lisusu te, pardon. Papaleki, pardon, yo lisusu te, pardon. Yameka nanzora toboy, yo lisusu te, pardon. Nanyango ya zo finga morino, yo lisusu te, pardon. Na makambu no boso sala, yo lisusu te, pardon. Omoni vienzora, yo lisusu te, pardon. Esi toka bwana, yo lisusu te, pardon. Olingo bomanga esimbi te, yo lisusu te, pardon. Olingo boma vienzora esimbi te, yo lisusu te, pardon. Brésil la garçon de Suisse, yo lisusu te, pardon. Merci. Merci. Oh, danse nango nini? Toke. yo lisusu te, pardon. Mamala ki teba, Yo lisusu te, pardon. papale ki fonda, Yo lisusu te, pardon. yo lingi yo tumola nzora, Yo lisusu te, pardon. olingi yo meka kanzora, Yo lisusu te, pardon. na makita na bino bozo sala yo lisusu te, pardon. Na nango ya zo meka morino, yo lisusu te, pardon. Kende na yo toboyi yo, yo lisusu te, pardon. Merci le major yo lisusu te, pardon, appelle Roswa nangango comme nango siloga. En tout cas chinois. Ce gars confiance à la guinée suite au wera. Donc si même piano vraiment. Et pour la bino pena. Yo lisusu te, pardon. Tengana yo tozama yende te ye lisusu te. Chinois. Yo te pardon na mamuno kuto mo la rate, pardon. Baby biloko tu yo lisusu te, pardon. Na makamu na okutu na zalaka te, pardon. Et puis na makamu na nga koyaka pe susu te, pardon. Ozama yende Na nzela na nga koyaka susu te, pardon. Bon na bandoto nanga koyaka susu te, pardon. En tout cas eza suka na idéologie. Oh nanda kuna yo, pardon. Viens pourquoi ka crio ya yo lisusu te, pardon, et puis pourquoi ka album opé son titre yo lisusu te, pardon. Numéro nanga kobenga susu te, pardon. En tout cas naza vraiment artiste hein? Na vanda kilobi na sambula na zoluka titre na zui titre surtout artiste mamna kuté na onde sengi bongo mamna kuté na on 2016 donc le belango lisusu te poza mama jamais na loba mamna kuté na on 2016 en tant qu'artiste et sengi na sela ngo 7 titre album oyo yo lisusu te, pardon, et puis eza 7 ina rumba yo lisusu te, pardon. Christian Ozil vraiment okoyemba titre et ali générique yo lisusu te, pardon, na rumba ya yo lisusu te, pardon, Mama Leki sauté biso quoi titre lango Mama Leki donc eza boye yo lisusu te, pardon, ya bena générique après ce qu'on est na lisolo ka yo lisusu te, pardon, okuta pena njemo Christian Ozil to yemba ay mango yemoko petit mon pas eza pas titre Mama Leki yo lisusu te Mama Leki na fiche non ba to mo na la position au salut non affiche nango tout le monde prêt nabi zo ouais quoi tozo kende guerre ya Beni o ta soda congolais RDC tamba kena Beni ko beta ba Rwandais et ça rappelle face à Gaga face esprit et attaquer face ibena et attaquer OK guerre OK bon normalement face mbila na kibombila yo le soute, pardon affiche ça ndengwana affiche ça ndengwana. Et c'est pour quand? Parce que tu as dit que c'est mon tour et ça déjà n'a marché. Mais tant qu'on y a les bisous, yo les sous-soutés, pardon. Combien de temps? Oui, en tout cas, merci beaucoup. Tout ça, c'est mon tour sur le marché. Au pays le sous-souté, pardon, ça a biso. Et ça toujours, ma tabi, ça c'est mon tour. Moi, c'est mon tour. Et ça, on a 9 titres. Surtout, c'est moi 5 titres. Et ça, on a 14. Et ça, yo, toi, musicien.
concert nga nasalaka nga na bango ndenge eza boye vice président Christian Ozil yaka ndenge eza boye vice président Christian Ozil na single oyo en tant que nga président ayeba écouter à surprise mais ayoka yango en tant que ngai président ya mouvement ya za vice président na single oyo yeka mutana des chansons yeka mutana des chansons akoyembela yembanga te akoye oh yo bina oba yo na yo akoyembela rumba moko pona Michel Mbungu et puis rumba nzemo mususu pona Mama Leki wana et ana 3 chansons na oya JMB Connect voilà nzema boss voilà de boss ça na 2 chansons nzema Mama Leki asa komini yango de Mama Leki mabe Mama Leki mabe Mama Leki mabe pardon mambwana de baso bakunga de baso bakunga za na chanson moko générique moko wana olima shika chanson moko ale ba misusu temi to sana ba voilà na makasi ya Michel Mbungu to ce que ne Brazzaville et moi ko sala disque to 6 disque mbala moko na Brazzaville to za ko zo avion mbala moko Qatar na Dubai tout na makasi ya nani Elena Pemba maman directrice na PDG Michel Mbungu Njora Mbungu Ozil Mbungu Deblezo Mbungu Aigola Mbungu Plafond Mushindu Mbungu Boussole Mbungu Eto Mbungu Diego Mbungu Modric Mbungu Roli Mbungu Mashika musicien Lobby Mboule Beteki Lobby journée mobimba to benga na Roli ndenge maezindaki na quartier akeko dinda na terrasse ayeba kiteke terrasse mai kaka zoleka ke po bazindaki côté na bango na funa yitanga zoleka yeba kiteke pote wana eza na terrasse en tout cas azindi azu moi dérangement na lokolo azokoka même pas lokolo yo etombwana yango moni émission lelo ayete Rolima Shika Mbungu azali yaza na rumba moko nzembo moko nazoluka mwana mwasi mona yembela nakomi kaka Elena Pemba talaraye Elena kaka yebisa Elena Rolima Shika zo yemba yo nzema sarazi les ana kati voilà nzema sarazi moi qui ngana ibara na batu na yo hein ah yebi so sarazi nzema ni pesa na kati ah voilà cette chanson c'est tout voilà c'est tout set et ça nzema na biso moko et ça na biso moko en tout cas merci Elena Ngalinette PDG Michel Mbungu en tout cas tata Njora Njora t'aime beaucoup en tout cas I love you papa place ça merci na yo na confiance au pesinga ina Message John na Elena Pemba groupe yango yo bato susu nde bazangi nani bassiste azali awate accompagnateur azali te muto batterie drummer azali te délégation kana to solaki to koki ko voyager ba 15 personnes na Brazzaville en tout cas to rozatu ngani bien logé kolalo kitoko bajipo wapi tala vina nganza presse longo avant petit presse longo avant petit agai mwana ngai mwana nga vraiment ta avion qui de Dubaï agai akede Afrique du Sud yo za mutema malamu soki pese ngaya voilà oyane na ninga famille era yaka eri yango presse basu na ngopeno yino bokesa ngo bozo kelukela ote ngana tata mwaso aussi déblason dego yaka eri yango petit presse zonga na yo makame forum ça kilo pressé ya pamba ko si ya o ça kilo pressé ya panga kuna na bushi to yokani oki sango te voilà on peut la tuna parce que na moni déjà la publication qui toko un message kana en tout cas la bouche autorisée il y a la bouche il y a autorisé zalaka kaka la bouche yo il y a fois zalaka très importante super important c'est bala répéter na lobiga très importante sur za moi c'est très importante sur za mon bali vraiment la bouche très important en tout cas merci dans la bouche autorisée nous comprendre ma solo to bomi polémique si tu nzema saraze le kangi nga za artiste nzema na ngebundelinga la bouche habite nzembo non et puis to boka la bouche na nzembo wana ah aussi na nzembo wana presse mwana nga yaka se atobonga te njoko la simane kaka Michel Mbungu aye diego zo matavion Qatar Dubai Afrique du Sud kina mboka na yebi ndenge zaka suka na mboka ana mona okana sala ba clip kitoko boza bena bien babi hotel to la suka
Ingala bongi Michel Mbungu. Michel Mbungu. Michel. Aïe aïe aïe. Michel Mbungu. Michel Mbungu. Biso tu mikoloka. Qu'est-ce aussi? Biso tu kao. Biso tu mikoloka. Michel Mbungu. Michel 2017. Biso tu kao. Michel Mbungu. Michel Mbungu. Eh Michel Mbungu. Ya Michel. Michel. Merci vieux Moronda. Toi aussi c'est la biso élément oyo nabike. Sarah Zelle qui nous suit depuis quelque part. Na pesombo te dira makaya grand prêtre Rite Katondi Lubanza di onga na boma na yo Rite yo yebit Irène Kidia Makese mbote belé Yulia Samba panache pot de fleurs de Paris Karine Manar la beauté divine de London pourquoi pas Fifi Manar je te salue et puis na pesimbote na Estache c'est que les nationalistes Mokonza ba Viviane mobali ya batu ya Laura Mabiala na pesombote voilà Estache c'est que motema nora mabiala na vena barumbu aboko ninga kolisinga njuka vya komona ba London na yeba te na yeko yoka vya zaraki awa na yebite wana ba vena nga baboko ninga na ba Louis Richard na barumbu Estache obisa pas pouvait beaucoup la kufa na wana mutu oyebisi tala kakabilo ko na yeza prêtre mukonja Viviane yo yebi vena nga Estache c'est que na mama nora mabiala c'est que mama vena nga Estache zara calme album ya yelo société yo na yote na ba kere ba ko sala yo vio ko na ba kere o kesa na yo aussi Vraiment. Viens à Estache. Viens à Estache. C'est que. Viens à Estache, c'est que. Vous avez la kere quoi les nationalistes vous avez la kere quoi. La kere bena mobimba bena do sali yo na yo quoi. Na nsema ko yemela mama leki. Na bitse quoi. Na nsema ko yemela mama leki. Ça mama leki donc. Mama leki nzema tuna ngani. Mama cha mama leki. Et ambwa kela. Merci, merci, merci Anjora, merci. Nous avons sous nama. Ba diaspora ba la porte bino bolo bagongai na pelisara. Omone na oboya. Omone na oboya. Tita na oboya bolo ba te mais tant on pesa mu Congo. Oh te nga na pelisara te. Ya Anjora. To si ça na biso pena émission oyo. Nabike. Merci. Merci. Nabike yo zarabiena ba mission na yo. Vous avez bientôt si ça pena. Ya yo micro yango yo. Pesa ba Steve Kuzangila bambote, pesa ba Rite Katondi Lubanza du Kese mbote, pesa oui ba mobala Irène Kidia. On a batunanga, pesa ba mbote. Merci ma micro. Oui. En tout cas merci beaucoup na batuyon surtout bolandi biso. JMB Connect PDG Michel Mbungu, merci na yo. Elena Pemba maman directrice, Monsieur John Mupandia boss de boss PDG Michel Mbungu. En tout cas merci na Irène Kidia makie se moté Maya. Gaylor Beleko, en tout cas Auguste Weston, na lingomi na kata Ferland, kana kata Ferland wana zegato triple nationalité, Irigan Kodia, Pantrao, Irigan Kodia, na lingomi mingi, yana nga chancelier de Bundes Pamphile Lukoki, Dino Lukoki, le mannequin d'Orléans, vient jouer à lingomi mingi, moninga Odilon Tabataba, papa na Chiradi. Masalanga Dino Lukoki, Aboudou Samba garçon de chance na Lyon. Merci na Papi Zila honorable. Merci na maman Joséphine Mengi, ya Joking Leroy, Céline Moussangue Selo na Washington. Bon mais ça na mingi ko benga Njora Mbungu. Oya ko benga ka Njora pamba na site na Osirika. Facebook na ngazo ko Njora Mbungu. Non ça Facebook ya sika. À partir de là Facebook bokota Njora Mbungu ezali ngai. Na comme na de Facebook. Njora Mbungu wana Facebook na nga. En tout cas, tu as l'union surtout Michel Mbungu. Vous avez Facebook. Vous avez Facebook. En tout cas, merci. Nabino union surtout au bolingaka biso bo soutenir biso boso ma c'est mon tour disque yango wana dira makaya garçon propre. Ya diran. Yebisa Abessam na Placide Escobar vient jora solela. Papizila honorable mon thème ya vient jora I love you. Joli likolé les tabes secrets maman zala kaka na robosa na rote nazo voyager joli dans un Paris na comme dans Michel Mbungu na ressemble à Dakar en tout cas vice-président monsieur le noir yeyo vice-président album Otie Salama c'est mon tour Simbi ye vice-président moi liloba ouais mingi vraiment ça que Toroya
tokenda na Dubaï, tokenda Dubaï, tokenda Brazza, tokenda Qatar, vraiment Dubaï do na bitse quoi. Na bokasi ya Yemoko boss na biso, boss na biso PDG Michel Mongo. Yebisa prestation ngako. Aya voyage yeti. Merci Anjora. Monsieur le vice. Ba mbote vraiment mingi ya boli kilo. Il y a Bodi Kiro, il y a Alain Moké, mon homme en cravate, c'est mon yaya. Il y a Alain Moké, mon vraiment tout ça rending to l'obara. Venanga José, long le consolateur à longue affaire. Venanga James Dalela ma 007 de Bundes. Bamota trop. Donc on est toujours ensemble. Kevin Sumboul, mère chef, tout ça rending to l'obara. Divine Sougal, maman na Kinaya et Simbi. Merci la diva Nabiso depuis Belgique, je te salue et puis na pesi le sous Mbote, la Tour Eiffel veut dire la Keke Nabiso Keren Vang ou la Tour Eiffel. Je te salue. Moi, programme pour toi aussi, c'est Nabiso vraiment élément. Ouais, programme Ezara qui la diaspora. Bah, il y a tout ami qui libale qui tout, pas master tout. Donc, mouvement Nabiso les majeurs yango. Netska Ezara tout bête na pont noir. Album P yango ebimi. Bozo yo ka déjà ana kini kalamingi te ezala dégâts les 30 ans. Donc, et là, on a continuer à se mon tour, en tout cas, bosomba. Programme n'a pas ça mingi vraiment. Parce que nous sommes basombité. Parce que nous sommes bazar tisi ko na badoute. Venez à ce pauvre ma kota disque tina ba moga o ekotité en tout cas bazo ta osomba disque ba concentrer pe na ba ka ba rumba niveau biso to yembi. Na pesi mote na na Sarazele, na pesi mote na Ani les puissants, JB Kumaluta bisikoza, na pesi mote na venanga Pagui qui est dit les bourgeois de Convatic, Guy Basket de Paris, Talara yo quoi. Toujours Zegato, triple nationalité. Je souhaite un bon anniversaire déjà. Merci beaucoup. Ouais. Samuel les deux, yo de l'animation Boïkan. Animateur et on appelle ça Bagoudon. Ya mingi olobezate no fan saraba ser nanga na mikili. Ser nanga Roberto Cavalier. Roberto Cavalier mère nanga vraiment maman nanga talara yo. Na bo c'était biga la blonde nénette original. Na bo c'était ve nanga Brésil et Mbala garçon de Suisse. Na bo sani TV nanga Chibé Kumaluta le pétrolier de Dallas ve solo là. Ve solo là vraiment ve yo et ala nengi waneza nengi na TV yo ofungwa maga. Mais migolo ko mi moi kilo muki na habité vraiment ve promotion nzembo fato banda déjà mais ve ozo kangama trop. Na bo sani TV nanga Bodi Kiro. Ve nanga vraiment Bodi Kiro. Adela Anjori, fungwa. Merci vraiment, merci Chinois Noir pour cette image nabi que les lobeti bien. Côté ici bas vert, salipé bien et solo. Merci à vous tous au Bolanda qui biso du début jusqu'à la fin. Donc j'ai réussi pour vous les groupes majeurs. Il y avait Nabiso Moronda qui s'injora Oyo Aboma qui en met à Zongisiango Nabokasi toujours. Il y a le PDG Michel Mbungu, c'est-à-dire boss moko idéal quoi. Donc Oyo Aya Kapena Aza International. Elena Pemba, je te salue, la femme fatale. Et pourquoi pas Monsieur l'idéal, Monsieur John. Je te salue depuis quelque part. Na pesi batutu mbote, na pesi pena mbote na Jetu Kausu, na pesi mbote Chinois pa pesi mbote, na pesi su mbote na Sarazele, na pesi mbote na Aimé Bossitapien par rapport à CPLA TV, j'ai à côté kuna et puis na pesi mbote na madame Nabiso vraiment donc c'est-à-dire motema ya Aimé. La pression mbote vraiment place au Talabiso parfait chou mbote belé et puis binoto botalibiso vraiment à travers www.elengakongo TV na discipline militaire botosa made in Congo njora na biso dans la Congo bon bazar na bango les États-Unis mais biso awa na pesi Blanche Aurore balobi Blanche Aurore Quadra njora mbungu na biso made in Congo ya biso yeyo so azate toza suna nani ya boy bazalate merci na Blanche Aurore Quadra balobi manager de quartier la tête côté kuna donc nous sommes arrivés à la fin de cet élément d'ici là portez-vous bien mais nortika pena ventura sa logo na wana pena ya miss wana pona le PDG pour ya ronde pena bo maraye pena avec le Bosier ventura PDG otala Michel Mbungu Mobali Kitoko Michel Mbungu Mobali Kitoko Oh Michel Kitoko Michel Oh Michel Daleka
et tout Samuel vraiment n'habite pas faire open quoi. Sur la animateur n'habite quoi. Makita na bango nyonso Trezeguet Forlanda. Forlanda tozoloko ta papier elenge ya Congo. Glody Diasika la mignonne. Hey! La mignonne. Tracy Mbelenga pro. Mazolela Tracy Mbelenga.